Natika Bilo Bolanda nous appelle au Yachaka Congo n'a pas menace na union surtout vie vraiment. Natika Bilo Bolanda nous appelle au Yachaka Congo n'a pas menace na union surtout vie vraiment. Je suis désolé. Je te respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour toi vraiment au Beti Libanda. Au Beti Libanda, au Beti Libanda. Ngana zawana te pona bomba makambo ya mabe o binu busali. To pona bomba makambo ya mabe o yo sali. Soko sala ke loka mabete. Na ngana lo bate na ngana réagir pété. Na ngana dénoncer pe loko moko te o sale loko ya mabe. O yo moko soki o vandi. Conscience na yo penze e lobeli yo. Et quand ils sont mabe o sali. Nga pas mingi na yo ke pa na yo parce que on était avec toi. To sali yo pe interview. Ozolo ba ke général de force ozolo na kaka $6,500 pour ba décorer. Mais entre temps les mêmes jours on a qui na 2000 ngabu na ba ki $1,200. Alors que c'était $2,200 on a 25,000 ba pesa ki pour na ko décorer général de force et vendre qui na kata poche na yo. Moté mama bebo pour na. Bon kana m'appelle bon motokuta na suka appelle. Merci. Plainte dans la parquet. Plainte dans la parquet pour Nanan. Ania, c'est bon Nan. Oh, vieux. Makamuna solo ba vie na zo comprendre te makamu sina ko ma super flic ndenge nini ngana sambusi obe na lobi vérité vie vie ata bino moko bikola na sina lumbongo pa noko otiki toki ko salsu $1,200 ah vie et en plus que ça la mission na yo moko zo le la ke ba décorer vie de fa oté mais alors que zo ki bongo wana on répond na OPJ taba ozoyo. Oh, na répondre na OPJ ko, na répondre na OPJ pour na faire na malukuta na koselo makambo. Na koselo makambo te. Ania. Tala. Ndo sala no ibiti. Tiaka ko ngana mwana nzambe so kota akise simba ngate. Ezongela moko. Quand to sala kina bino wana bomeka déjà mbasu déjà na dama kolona nge simba kite. Donc ezongela bino moko makasi. Ngaku kota kisi bomeka te parce que la muta bandundu. Mon grand-père est chef coutumier. Nazali princesse, na muta bandu de simba ngate bablo na bina mikebike. Déjà mbasu déjà na dama kolona nge simba kite. Donc ezonge na bino moko makasi. Ngaku kota kisi bomeka te parce que la muta bandu. Mon grand-père est chef coutumier. Nazali princesse, na muta bandu de simba ngate bablo na bina mikebike wana. Problème est que la kangama na zo c'est la plainte on a quoi ko samba. Il y a si présente, il y a si présente. La banque je te respecte beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et ça il m'a cambié à ma la faut qu'on combattre. Papa Shakata Yomoko. Biso tozo filmer on a bombetti Yomoko zo lela. Bino moko boyoka ba menace Chaka Congo. Soki boyoki nga na zuli kambu. Oh mbasu, oh malade, oh accident, oh prison. Eza na mutu a Chaka Congo na batu nyonso tu ba yibi mbongo général de FAO. Lokola bango ba dingaki nga na dénoncer te na lobate comme ya ba menace ko benga nga chaque jour ba menace. Trop c'est trop na lembi na enregistrer, trop c'est trop. Boyoka voice, c'est ce qu'on appelle. Plainte dans la parquet. Plainte dans la parquet pour la nana.
tango bakola so image wana bakotuna yo osala yango mpona nini oh vie makambo nyonso vie nazo comprendre te makambo sinako ma super flic ndenge nini nga na sambusi yo mpe nalobi vérité vie vie ata bino moko bokola sambusi yo mpe nalobi vérité vie vie ata bino moko bokola anosi na lumbongo mpa noko otiki toki kozala su $1200 vie et peut-être osalaki émission na yo moko ozolelaki badécoré vie de fa ote mais alors que ozwaki mbongo wana orépondre na OPJ taba ozwa yo orépondre na OPJ naorépondre na OPJ ko naorépondre na OPJ mpo nasali makambo ya lokuta nakoselo makambo te ania tala ndosala no ebite tiaka kongo nga na mwana nzambe so okota akisa esimba nga te ezongela moko ka nde tozalaki na bino wana bomekai deja mbasu deja na dia makolo nanga esimbaki te donc ezongela bino moko makasi nga kokota kisi bomeka te parce que na muta bandundu mon grand-père est chef coutumier nazali princesse na muta bandundu kosimba nga te babilo na bino mikebike wana problème eza te nakangama nazoselaka plainte yango nakoya kosamba ya site eza te nabangaka je te respecte beaucoup de respect pour toi osali makambo ya mabe nakoyi kobonga te merci je nabandike bandeko oyo balandaka biso oyo bazosepela na baanalyse oyo tozali kosala nabandike boyoki appel wana ata bino moko na oyo nyonso tu basali to oyo nyonso tu vraiment elobami na bakombo na bino est-ce que vraiment vetiaka kongo koyi kobenga nga mposala nga bamenase ya modele wana est-ce que koyi kobenga ngai mposala nga bamenase ya modele wana bon nga nazozelaka ya plainte yango parce que soko dilie na plainte nakokende osamba ti bakotuna nga mama malakambo oyo olobi bapreuve nango eza wapi bapreuve nango eza voice ya adresse ya tipotipoti bapreuve nango eza gouverneur de la ville bapreuve nano oyo nano nga nalobaki nano c'était hier ya mbongo ya morte oyo ozwaki epai ya noko ya général de fois aza na bongo et puis video eza wana donc preuve nano eza nano video oyo nga nakolakisaki nalobi eloko ya lokuta te nakoseli yo makambo te nakoseli yo makambo moko te baaudio ezali nga naza wana te mpona bomba mabe bozosala mabe bolingi nga na bomba bolingi nga na défendre bino mais non c'est pas comme ça on fait des choses soki mutu akufi soki mowai oyo nzambe azwi molimo na ye bozotémoigne bino moko bato ebele bazotémoigne ke azalaki mutu malamu ntango azalaki na kende abengisaka bamusicien bozokende azokabela bino bilamba azokabela bino bambongo azopesa bino même bacontract bozokende obeta abaningi babetisa musicien bomona ye alandeli abetisa musicien bo aye mpe bobeti mpe bozwi mpe mbongo bozongi soki ye bosali ye mabe ebongo babiso oyo toza na biso bato bavérité babiso toza na biso bato bavérité ebongo bamisie mosusu bosala bango ndenge nini seke eza makambo bosalaka kala lelo nde nzambe abimisi bino na poisa lelo nde molimo ya général to makila ya général de fois ezalaki trop makasi mingi ebimisi bino sikoyo na poisa. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.